Voilà, merci beaucoup dans l'État congolais. Vous allez ça là. En tout cas, tu allez féliciter Bino parce que Indien ba outi na mboka na bango ba ali ko kanta ke place ba ko tonga parce que l'État congolais a décidé à kobuka parcelle oyo bozali komona ndako batonga ki zaki vraiment na balabala la piste banda ko s'inquiéter de comité na mais pourquoi l'État congolais a autorisé et puis ba pesi bango na ba numéro na accord ya construction metal le oyo ba décider autrement. En tout cas, et ça, les malins mingi, biso, to sepeli mingi parce que la place, nous sommes la place à Rotongate, Indien, ali comme on a cop place nyonso, ce qui a Monica la place à Mbouchaï, ali, lui, il pense qu'il a un magasin. Les ali bongoté, mboke zarana mbeko nango, avant que ça, ali kambu, faut que vous ayez solo là, na ba kolombo pour négocier. Donc, merci beaucoup pour les chapeaux. Dans le gouvernement, il y a Madame Judith. Bon, ça, la paix est fort, dollar équitable, beau travail. Voilà. Hey, monsieur, Longwa. Non. Ok. Monsieur, au quoi ici évacué au Tchangwa na quoi ya bino, à Venetika la ville. Bolongola. Bolongola. C'est bon, c'est bon. Dimisa biloko nyonso bokeno na police. Dimisa ngo nyonso azo na police. Bon. Matete, o bana ya moyo bala. Bomala bayuma. Coba dulu.